Marie Misamu avant akufa azako préparé akende kovanda na Angola azalaki kobanga elobamaki tango akufaki elobamaki na ba proche na ye elobamaki na moto atambolaka na ye Marie Misamu azako préparé akende kovanda na ye na Angola akende ko installé akende kotambola te akende pe provisoire te kasi akende na ye na Angola ezali na ba chaîne YouTube ebele boyebi bien mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko eyebani malamu Marie Misamu avant akufa azalaki moko na masina moko kotoyo azako bela alors mutoyo bazako tambola na ye ndeko mwasi oyo pe tango sœur Marie Misamu akufaki saki na biloko mosusu ezalaki pa ya ndeko mwasi wana ndeko mwasi alobaki sœur Marie Misamu azako préparé sa préparaki kutu na Angola basi bayebaki makambo nyonso kota kokoma na ndenge ya kovivre azalaki préparé akende kovivre na ye na Angola alors sœur Marie Misamu azako préparé akende kovivre na Angola batunaki ndeko mwasi pourquoi alobaki ayebi te ezalaki nde posane batunaki soki aza sire oui aza sire asalaki badémarche alobaki fo akende na Angola mais pourquoi nsima nango ndeko mwasi alobi azalaki kobanga batuni ndeko mwasi te lelo aza vivant nazoloba Marie Misamu te Marie Misamu akufi ndeko mwasi oyo bazala koyamba alobaki oui Marie Misamu azalaki kobanga ye moko mpe ayebisa ye ke azala kobanga me bandeko soki azala kobanga ezali mpo baningi basala mabe ezali te mpo bamanda kolobela ye ke aza mobulu abimaka na moto oyo abimi na moto oyo wana lelo oyo toyebi yango ezalaki lokuta te sœur Marie abima na mibali oyo mosusu batangaka ezalaki histoire ya lokuta te tomoni yango lelo sœur Marie abima capable ya kokendeke na zemi na poto kotalisaka zemi na avril akei na 2004 na 2005 azongi susu poto mpona kobota 2004 azalaki na poto mpona kolandela zemi na ye 2005 na poto aboti atiki mwana amelisi mwana te asukoli mwana te bon asukolaki ye mikolo wana mwana afungoli misu na maboko ya mama te
mwana ayoki ba douleur wana ya libumu na maboko ya mama te. Sœur Marie asalaki yango. Pourquoi asalaki yango? Parce que ye na mobali oyo atiaki ezemi badesidaki bongo. Soki ide ezalaki ya mobali to ya Sœur Marie, mais badesidaki bongo. Alors Sœur Marie aza kobanga. Soki Sœur Marie aza kobanga alingaki ne vanda na Angola, eza likambo mosusu te, eza kaka likambo bolingo to likambo oyo ya bavie sentimentale na ye, yango mutu elinga kokimisa ye na Angola, yango mutu ekomaki komemisa ngambo, yango mutu etiaki vie na ye en danger, pe yango mutu ememaki ye na liwa. Eza bongo bandeko, mama ya bato babeta ye ndoki, mama ya bato batreta ye alie mwana na ye Marie Misamu, mama ya bato balobi ndenge nini bato bazokufa kaka na famille. Moko akufaki, après 3 ans mosusu alandi akufi, après 3 ans mosusu alandi akufi. Bandeko babeti mama wana, mama ya Marie Misamu. Nakanisa bandeko ebele balingaki te babeta mama ya Marie Misamu, me badutaki pe teke tango mosusu ayebi likambo, parce que bana na ye misato bakufi. Peu différence, soki ya ba 3 ans, soki ya ba 6 mois, soki ya ba combien, mais ekokani. Lokola papa zate batake mama, lokola bakoko bazate batake mama, ayebi likambo. Mais lelo oyo na makambo somo oyo tozoyeba, secret moko moko ya Sœur Marie Misamu, kaka moko oyo toyoki ya somo. Soki ye na mobali bayokanaki batya mwana kuna, ondire mwana bango te, bapesi ye na famille wana babengaka yango adoption mais familiale, bapesi ye na adoption familiale. Oyo mwana lelo ayebi papa na mama na ye ba oyo azalaka na bango. Ata bolobi papa ne na mama ne mosusu, mais ye akochange jamais ba papa oyo azalaka na bango na mama na bolingo na ba papa wana bozoloba. Akomituna nde mamango pona nini atikanga boye. Aza na 16 ans, aza na âge ya ko réfléchir kitoko. Eza ba âge oyo nga na desidaki na kokende poto. Eza ba âge oyo ngai papa Robo na 16 ans nayebi ke oui, vie na nga ekali poto. Yango wana sans poto kokata matiti wana yebani, nzambe na kolongwa na mosala oyo kop. Alors sikoyo Sœur Marie Misamu, mama na ye akufa likolo na ye. Oui, et oui, mama ya Marie Misamu akufa likolo ya liwa ya Marie Misamu. Alors soki Marie Misamu na mibali na ye oyo ya ba diablesse, ba sorcier, bandoki basiniaki pacte moko boye. Pacte wana muteliaki bandeko wa Marie Misamu. Boyebi soki mibali oyo baza capable ya kozwa mwana basakrifie bongo, boyebi
bana boni baboma boyebi batu boni bakufa likola bato boye. Alors pourquoi pas Sœur Marie Misamu signé ça qui est pacte lokola manipulaka facile manipula qui est la facilité nyoso a signé pacte yango ne lia bandeko na ye. Pourquoi pas ça bon? Et comme il a tango, faut un pacte monsieur ya bali a désiré l'Angleterre. Qu'on lui a désiré ezanet bali rythme Misamu. Qu'on lui a désiré non. Marie Misamu a aussi porté en côté. Quelle douleur, quelle souffrance. Côté pas qu'on aide, faut balayer une autre. Côté pas qu'il ne soit là, faut balayer une autre. Alors, église nina okima a kendeloba. Mais église, leader église, ya Congo, Zaïre, oba simbi pouvoir, bango na bango bayokanaka. Alors, Marie Misamu, a okende susu wapi, a okende wapi, aya na poto saya, amonaka l'église, ya mike, ya basal, ya minene zanango, mais le kola, ya tambulaka mingi na poto te, amonaka kaka, oya yebi. Alobi Angola kuna, l'église musu zeza. Soki na okende na l'église te, na kokutana, na ba maître Tirbo, ba grand magicien, bango, ba suksaka ba pasteur, oya grand niveau. Alors, ba kusukselanga bango. Yango wana, Marie Misamu a décidaki fake na Angola, kuna akokutana, na ba maître Tirbo, à part kozala magicien, à part kozala Kacher, Azasusu Mbila, oui, Bogari Ngambe, Makasi, Beauté, le pète tenue militaire, Munduki na Mupanzi, pouvoir pour na konyata ba pasteur. Yangoana, Sœur Marie Misamu, alingaki kokende, installé en Angola. Oui, c'était ça. Ou bien parmi makambo alinga kokima eza yango. Alors, histoire oyo ekosuka te. Oyo ezali ebandeli. Sœur Marie Misamu bisiko zali. Quel Misamu limo na yo? Yaka koyebisa biso ozo zanga. Yaka Sœur Marie Misamu. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne
chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.